Bonjour, bandeko na ngai ba Congolais, ba Congolaises. Na ye pour na témoignage ya ko témoigner likambo na uti kokuta nango. Attends que ba leva kingai. Ba leva kingai na camion grâce ya kimobali ya makasi na ngai nde. Na ye susu bomoni nga susu en vie. Yango na senga ki vraiment na leka pour que na tika message o na bandeko na ngai nyoso ya mboka biso Congo. Naza moko ya étudiant. Nina loba bino mingi ete insécurité vraiment eza na mboka oyo. Na sali 3 jours yango na okende sur université te pona biso be étudiant insécurité koti na mboka to vivre sous malamu te yango na osenga gouvernement vraiment asala vraiment effort pour que a renforcer sécurité na mboka oyo. Enlèvement koti enlèvement bazo enlever batou même na ba moto, même na mituka, donc partout vraiment enlèvement zali, insécurité za partout na mboka na biso, insécurité za partout na Kinshasa. Et on a aussi un gouvernement vraiment, un gouvernement ba arranger, ba ça l'effort pour na vraiment likambu oyo. Pour que le peuple congolais a vivre vraiment là, pour que le peuple congolais a la liberté. Pour insécurité l'équipe fort na mboka oyo. Pour na biso be étudiant to ke sur université te ndeti ngai ba leva ki ngai soki na sala ki effort te attaque mobile na ki matende ba leva ki ngai na camion bongo elinga ke ezala nga ndenge nini na ebite so ba nga basala nga makayabu na ebite so ba nga ki ba boma ngai na ebite grâce ya makasi na ngai nde na yaki ko bima na mutuka na nazobelela ti tango bandeko wano bakanga ki ngai na camion bandeko ke na ngai tita ba moi nazobela ba moi kaka na ko reverser bango bayaki ko bwaka ngai nde na yaki ko kima tinde bomoni nga boye. Merci bandi. Chose grave que na bana basi bazana kati. Chose grave que ba papa mibimba. Il y a un frère qui pleure qui dit mon frère na reconnaître yo. Oboma ndeko na ngai. Ozui mutuka na ye me otika ye te oboma ye. Ça fait mal. Service ya renseignement bazana kati ya makambo yo nazobanga babomanga nazoboma basalanga mabe mutu bakanga ki lobi côté à Kankokolo na GB c'est un agent de la police capitaine en fonction avec son ami c'est un agent de la police s'il vous plaît mutu aza censé combattre la biso et puis agent ya la police aza na fonction capitaine. C'est la chaîne nationale. Chaque jour, a vie de recherche na RTNC. Et ça, qu'on le bino le côté. Et ça, qu'on sale le côté. Et ça, qu'on sabe notre automalilité, mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qui se passe? Bato baza ko retrouver ce que ça mona moi si bakati ma belle. Babimisi biloko alibumu. Babimisi motema. Bakati sexe. Biloko nezo le kananzela nini. Commerce angozo sale makaka awa non. Biso nyo stoyebi ke non c'est commerce international. Sikoyo ezo le kananzela nini kaka na aéroport na biso na beach na banzela matadi ezo kende na ba conteneur ou ezo le kande Mama wa taifa Jika TV. Mbote na balandi na biso nyonso ya Jika Television be balanda ka biso mokili mobimba topesi bino mbote parce que toyebi ete bokozala ebele pona kolanda émission na biso tolobela nyonso. Na émission na biso tolobela nyonso tozaka na limite te tolobela makambo nyonso o ezo koleka. Ezala côté foyer, ezala côté social, ezala côté politique, ezala côté nini. Tolobela nyonso epona kelo côté elobela nyonso. Bienvenue ezali wa bino ndeko na bino dada wa taifa Jika mama banebele ya balekebele tata mwasi toujours ya banebele na pesi bino mbote parce que na ebete bokoza lebele. Merci na Fabrice Mande na sima ya caméra. Bandeko na koloba mingi te nazana passe na motema pe na mawa ngai kotelema liboso na bino na émission na biso tolobela nyonso. Pourquoi nazana passe
nangai mukolo boye nakomi kobanga kotambola bandeko makamu na koloba na émission oyo ekozala très sensible, très sensible. Entreprise internationale oyo etekaka ba organi ya bato eza installé na mboka na biso. Eza ndenge ezalaki liboso te ke no ba levé te. Cette fois-ci eza installé. Ba entreprise wana eza installé na mboka na biso. Pourquoi ba entreprise wana eza installé n'est pas na biso? Parce que ba entreprise wana et embouché kaka bana mboka baboma biso. Chaque commune, chaque quartier, chaque avenue bazana bajana bango. Mutune za moko na lingina loba na émission na biso tolobela nyonso. Je crois mbala sima na koyamba mutu moko ya mibeko. Elongo na ye tokomeka to développer na nous phénomène oyo ya lèvement ezandenge nini. Bandeko ko droguer mutu ko benga famille na ye ko ebisa famille na ye ke soko pesi $5,000 te soko pesi $10,000 te soko pesi boyete toko boma mutu wana famille wana babundi bakokisi mbongo bapesi bake na place à rendez-vous ya o balobaki nango bakuti ndeko na bango ebembe muteme ezate mabele ezate sexe ke bo mwasi ezate biloko alibumu ezate mutuna o nga na lingina tuna bino babone ya jika mutuna nga na lingina tuna bino bato bolandaka biso mokili mobimba biloko wana e déplaçaka na moyen nini elekaka na nzela nini. Est-ce que ba organe wana eteka maaka na Kinshasa esala musala wana Kinshasa? Non, biso nyonso toyebi eza na ba pays oyo na monde des arts reconnu na ba trafic pays à liboso si je ne me trompe pas eza ba arabe na Qatar. Tozu ba pays le quoi ba Afrique du Sud, tozu ba pays le quoi ba Nigeria, tozu ba pays le quoi ba Ghana. Makambo na mboka na biso ezala kite. Mutu na ngana lingina tuna bino babone na biso. Ndenge nazo sala émission boye naza ya kolenga. Nazo banga via bana na ngeza na danger. Ezali susu te ke no abandaki kokenda matina taxi te ekomi ya mutuka moko eye brusquement na sima na yo ba tombole ba kotio par force. Na continuer te sans tolanda témoignage. Ezana ndeko na biso moko étudiant onzamba saleli ye bolamu. A échappé na liwa. Isalinga somo, isalinga nzoto malili. Kamera ya jika, ekenda kotambola, na nzela ipen, pona kolanda bilili ya ndeko oyo. Ndenge ga bato ebele bazwaki bilili na ye, biso pe tozwaki bilili na ye. Mais tolingaki tolakisa, elongi na ye te parce que aza étudiant na ipen. Fabrice Mandechela biso image wana, bongo tozonga après. Bonjour bandeko na ngai ba Congolais, ba Congolaises. Na ye pona témoignage ya ko témoigner likambo na uti kokuta nango. En tant que banlevaki ngai. Banlevaki ngai na camion grâce ya kimobali ya makasi na ngai nde na ye susu bomoni nga susu en vie yango na sengaki vraiment na leka pour que na tika message o na bandeko na ngai nyonso ya mboka biso Congo. Naza moko ya étudiant na loba bino mingi ete insécurité vraiment eza na mboka oyo. Na sali 3 jours yango na okende sur université te. Pour na biso étudiant insécurité côté na mboka to vivre sous malamu te yango osenga gouvernement vraiment a sala vraiment effort pour que a renforcer sécurité na mboka oyo. Enlèvement côté enlèvement bazo enlever batou même na ba moto même na mituka donc partout vraiment enlèvement ezali insécurité za partout na mboka na biso insécurité za partout na Kinshasa yango osenga ba gouvernement vraiment le gouvernement va arranger l'effort pour vraiment likambu oyo pour que le peuple congolais a vivre vraiment là pour que le peuple congolais a la liberté pour insécurité l'équipe fort na mboka oyo pour na biso étudiant to ke sur université ndeti ngai ba leva ki ngai ceux qui na ça qui effort te attaque mobile
nakima te nde balevaki nga na camion bongo elingaki ezalelanga ndenge nini nayebi te so balinga basalanga makayabu nayebi te so balingaki baboma ngai nayebi te grâce ya makasi na ngai nde nayaki kobima na mutuka wana nazobelela ti ntango bandeko wana bakangaki ngai na camion bandeki kokende na ngai ti ta bamoni nazobelela bamoni kaka ke na korevese bango bayaki kobwaka ngai nde nayaki kokima ti nde bomoni nga boye. Merci bandeko. Bouti koyoka témoignage ya ndeko mobali oyo soki nzambe te combien ya baétudiant na baétudiante na IPEN babungi lobi touti komona capitaine ya la police et puis en fonction na kati ya réseau ya ba criminel na kati ya mutuka ba ciseaux na kati ya mutuka ba drogue na kati ya mutuka ba poudre ya lolenge na lolenge na kati ya mutuka ba gants na kati ya mutuka ba document ya étudiante moko abunga il y a 3 mois il y a 3 semaines et puis bato wana babungaka bamonanaka te bandeko eloko ezopesanga somo ezosalanga nzoto malili bato wana baza na bandako na biso nde tofandi boye bato wana baza na baveni na biso baluwe ndako moko bayaka bakeche ezokote ezobima ba 0 bake kolivre marchandise ezaka lokola nga boye yaya baleki mama ya bana ndeko na bimaki famille ezokanisaki na kozonga bandeko na kei na zongi te même pas appel même pas solution ville province na biso ya Kinshasa tokomi na suka likambo ya lèvement tokomi na suka bandeko bino boko sala ba émission ba polémique nsiezi nazo sala émission on a na plein émission Fabrice okokata émission vraiment soko kokata caméra s'il te plaît na okokate kata zo kokate eza makambo ko ezosanga somo na nzoto esanga nzoto malili esalanga pasi bino bandeko bozo sala ba émission ya kofingana bino bato bozo sala ba émission ya ba polémique bino bato bozo sala ba émission ya kofingana arrête alerte na bandeko na biso ya diaspora tokomi na suka na ville province ya Kinshasa dernièrement kaka awa na quartier bato bayebi na njili mutuka moko ebimi na ketch bato balati teni ya baroulage chauffeur azo bombe bayebisi place ozoela bato eza arrêté bakangi chauffeur bato bazoya kosutuka pre bakoti chauffeur na kati ya mutuka bato bazoya kosutuka pre roulage moko alobi bato bamemi chauffeur wana baza baroulage te bato balanda boye bazo retrouver lisu mutuka te ndeko wana ti lelo porté disparu alerte mutune ezali ti bato wana ndenge baengage bandeko na biso moko ti ndenge bato wana bakomi na niveau ya koengage bandeko na biso moko c'est qu'entreprise wana eza sur place et ce qu'entreprise wana eza sur place ba service ya renseignement na biso eza wapi lelo ba chege nde bakomi ko livrer ba chege na bana moto nde bakomi ko dénoncer ba criminel wana to landa video oyo salimi na kitambo ba chege bato balala kalibanda oyo biso tokimaka na basaki tolobi ke no baza miyibi ba chege ba découvrir flat hotel uniquement pour l'enlèvement uniquement dépôt ya ba catch Fabrice Mandeche la biso image na tozonga Mais regardez, ça se passe devant chez moi. En fait, l'immeuble, il y a un immeuble derrière là-bas où carrément il y a un réseau de criminels qui habitent là. Donc tous les jours ils kidnappent les gens et ils viennent les séquestrer là. Donc aujourd'hui on a pu mettre la main sur eux grâce à une fille qui a été kidnappée. Donc on l'a kidnappée et puis je sais qu'elle a peut-être appelé à l'aide. Et voilà. Je vous dis mes chers amis, mes abonnés, ça fait mal.
atali ndeko wana lobi yo na reconnaître yo. Yo boma ndeko na ngaja chauffeur mema yo oyibi ye mutuka. Jour azo memo na arena omona olobi express. Na okinzoto malili. Toza sune sécurité te. Na loba nini? Gouvernement azana kati ya makambo yo. Nazo banga babu manga. Nazo boma bakanganga. Mais à parmi bateau bazo boma bateau. Bazo alivé bateau. Insécurité totale na bili province à Kinshasa. Ça vient d'où? Service à renseignement ezawapi. La police ezawapi. Chose grave lelo. Ba révélation bimi catastrophique. Scandaleux. Biso tout oyebi que non. Gouvernorat et lansaka appel. Na ba chauffeur tout ya ba ketch. Ba kende kosala enregistrement. Ba chauffeur ba kenda. Ba misusu balobi ba pesa ba $30 na ba 15,000. Ba misusu baloba ba pesa ba $40 na ba 5,000. Nzokande. Ba numéro ya matricule ezaka na sima wana. Ezaka nango fantaisie. Ata kechi bungi ba ko retrouver yango te. Ata muto asali mabe ba ko komona yango te. Stop. Na crime na ville province na biso. Makambu oyo toko suka nango wapi, toko kende nango wapi. Bino bandeko bozo sala ba live na TikTok ya kofinga na butu pemoi. Bino batu bozo sala ba live ya ko sala concurrence fere na kinganda leki kingandi. S'il vous plaît, si vous aimez notre pays, il est temps de réveiller ça. On dit stop à ça. Ça n'est trop, ça n'est trop, ça n'est trop. 5 finalistes portés disparus. 5 finalistes portés disparus. 18 colliers portés disparus. Ba écolier ba na classe portés disparus. Mitia na place nanga. Na ebike mwana nanga ki na classe. Akenda ki en bonne santé. Na zeli 12h mwana zongite. 13h mwana zongite. Na kende n'école mama bana babima ki banda kala. Na beta tour, na sala, na tinda photo na RTNC. Chaque jour, au moins da 20 photos ya vie de recherche na RTNC. RTNC sa chaîne nationale. Ba konze zolo bela bino le côté. Eh mon Dieu. Bato bazo katisa na bango ya mibimba. Bakota Ghana, bazo kata ndenge nini. Ata mutu bolangwisi ye, ata mutu bodroge ye, tango bozo kende na ye bokomi na ye. Non, l'état na biso aza na kati. L'état na biso aza na kati. Bato bazo leka na bango na nzela lufu na ba conteneur. Tango ba policier routier o ba vérifier kana nzela. So ba telemisi. Ba moni bato bazo bougete. Ba moni bato bazo ningana te. Action na bango ezalaka ndenge nini. Po bato wana bazo katisa. Bazokatsa Pointe Noire, Gabon, Cameroun, Bakemba la moko, direction nigérien ou bien Ghana. Bazokende ndenge nini. Ba oyo bazo salela ba organe directement ba bomeli bango awa. Biloko wana ezo voyager wapi na avion, ezo katsa Braza, ceux qui ezo katsa Braza, gouvernement ya Braza za wapi. Mais bozo mona teke gouvernement ngo bakonzi yango bozo boma biso pona mbongo. Siko lelo je me pose la question. Population tout est comme na kobanga. So comme est comme 18 € comme da coûter. Bana moto est comme $5, moto est comme $10 parce que mutu nyonso wa matali sou ketchte. Combien tango bimaki okenda ko sala o gagner? Combien tango bimaki okenda ki ko sala ozui? Combien tango bimaki okenda ko sala o gagner? Ça fait mal. Ça fait très mal. Na lobika kan émission oya insécurité na ville province ya Kinshasa mbala ya sima na osala ngonga mokote na kolingana yamba mokonzi moko to motu oya yebi mibeko malamu ameka ko expliquer biso parce que ngana koloba na yebi mibeko mais ngana zali mopanzi sango na koki kokota lisusu na nzoto ya boyebi mibeko en même temps na koti na nzoto ya mopanzi sango ko simba te esengeli na yamba moto ayebi mibeko na fandise na plateau na biso na expliquer ye musala ya la police na mboka na biso za wapi. Musala ya bakonzi na biso na mboka na biso eza wapi.
musala ya ba autorité na mboka na biso eza wapi? Musala ya aner eza wapi? Aner atikali kaka uniquement pona kokanga ba politio bazofinga fachi na TV. Aner atikali uniquement pona kokanga ba journaliste oyo bazali ko sepela na makambu fachi zo sala te. Objectif ya aner na mboka na biso eza wapi? C'est grave. Ça fait pleurer. Ça fait peur. On ne sait pas qu'est-ce que nous pouvons faire. Bandeko, tokomi na suka. Émission lelo, nazala ki wana pona koloba stop na lèvement na mboka na biso. Stop na lèvement na ville province à Kinshasa. Ça n'est trop. Entreprise oyo boche awa. Kaka bino moko ndenge boyaki nango. Il faut bosala bobimisa. Stop, je dis stop. Alerte. Nazali ko lancer message. Émission na lingi ezala partager. Oza mona classe, oza parents, zoata ko solana banana yo. Pesa bango ba signe, bazali susu na tante ke yaka nanu. Bakoyamba la moko batomboli na mutuka. Zala prudente, banda ko ganga. Muto yebi, to yebite. Akomi komema yo na nzela oyo yebite, ko kendete stop. Bazo utiliser batoto yebi. Boke bana ba groupe WhatsApp, boke bana ba groupe Facebook, bami inconnu na Facebook. Bami inconnu na TikTok. Rendez-vous toyeba tokutana. Attention stop. Pour lelo na suki aw. Je crois lelo tozali samedi. Tito comme mardi na koyamba invité spécial pour na émission oyo. Ce qui est sous ma sia zongite tokutani balasima. Bo partager massivement et zo sala somo et zo sala kobanga. Merci na Fabrice Mande, merci na bande ko tuba ko partager yango. Ce qui est sous ma sia à Nazareth zongite tokutani balasima. Merci na JDK Mopa au Soda Poto na partir à Paris. Molandi monene ya JK télévision. Ngana bino tokutani balasima. Ciao ciao.